Mbote famille Bota, mbote naye ko annoncer bino sango ya mawa papa Alain akufeli mwasi akufeli mama bana akufi lelo nzambe na lola asimba famille akonsole bango yenda za un vrai consolateur yenda za moto oyo apangusaka pinzoli mwasi ya papa latiki molimo lelo. Voilà, famille Bota, on a bien bisengo, attendre ma bozaka pe na biso. Voilà, on est ensemble. Pour la bino ba image mususu mikolo oyo ezoya. Nous allons à l'hôpital à Lumete, à Chichi, et pas Iboni, moi aussi à Papa la Koufi. Voilà. Nous avons mort de cinquantenaire, il pas iboni, tu pour côté ça, nous autres, moi c'est à papa là. Voilà, cinquantenaire, il pas iboni, tu es côté nous autres, moi c'est à papa Alain, la mort de cinquantenaire. Merci. Alors, tous à l'hôpital du cinquantenaire, la formalité pour nous autres, moi aussi, papa Alain, côté na mort. Voilà. Famille Bota, tu as vu que Bino Bozarana Bisso. Famille Bota, tu as vu que Bino Bozar Bisso. Papa Alain a coupé moi aussi. Je fais si sang on a famille Bota. Parce que Nabi non est au solo la bien. Nabi non est au kabolaka ba nouvelle. Tant que j'ai problème, tu retiques en gros na biso morote. Photo ebisa bino boyeba. Parce que tous na bino na tango abisengo. Sika wa tango ma tous nango. Tu dis que tous na bino ensemble.
Nzambe apesaki yenda azwi phénomène aliwa Nzambe kaka nde ayebi. Nzambe na lola a continuer au fortifier mabota nyonso tout mibale côté ya papa Alain na côté ya maman Mijo. Voilà. Alors tout à l'hôpital du Cinquantenaire, la formalité kaka. Nzamba pesaki nzamba zwi molimo ya mama na biso epema na kimia. Kambai na mort na sida va formater ce que va y avoir qui encore va côté Yozak pour famille à maman Mijo, famille à monsieur papa Alain.
mwana papa Alain. Mwana papa Alain, ya liboso. Inconsolable. Kembo lokumu ezonga na mboka Nzambe. Ye nde mopesi ye mpe nde mozwi. Biso eto humain toza na eloko ya kosala te. Nzambe akonsole mitema. Papa, maman, maman m'a laissé. Maman, bonjour. Bonjour. Mes sincères condoléances. Merci. Comment nous avons pembeni ya papa Alain, tout nous ba uzana ni pas papa Alain ou pas maman oya uti ko tika biso mo sa papa. Merci pour malelo ya opesinga. Nazali grande sœur ya papa Alain. Ah OK, grande sœur ya papa Alain. Ya kufi nde azali belle sœur naka. OK. OK, oya kufi belle sœur. Est-ce que vous avez la maladie nini maman na biso akufeli? Maman na biso akufi na maladie ya cancer. Maman na biso akufi na maladie ya cancer. Cancer. OK. Aumeli na maladie hein? Aumeli na openza. OK. Akufi lelo ba heure ni. Akufi lelo vers 1h du matin. Na 1h ndakufi. OK. Message nini okopesa na bandeko mosusu bazwi information oyo te na bandeko mosusu ope ya bino ya famille oyo baza à l'étranger. Bon, message na kopesa bango bayebaki à partir ya 1h du matin parce que bayeba déjà que tozalaka na hôpital na ye. Bon, bayebaki déjà nani belle sœur aza lisusu te mama bana na biso asi akufi à partir ya 1h nde akufaki ya mwana nde sikoyo toza na morgue ya cinquantenaire mpona kotika corps na ye. OK. Merci maman. Biso toza wana kaka mpona komema information na baye oyo batalaka biso na bandeko oyo bakabolaka mpe mawa na biso oyo akufi aza mwasi ya papa Alain. Papa Alain aza moto oyo ayebani aza artiste donc toza wana mawa eza vraiment partout na bandeko balandaka biso na bandeko ya famille. Allô papa. Kulutu, bonjour. Oui. Bonjour. Comment vous pembeni na papa Lozana Nitokoyeba, s'il vous plaît? Ngai naza voisin direct ya papa Alain. OK, voisin direct à papa Alain. Pasi ezwi te ngai mpe mbala moko. OK. Ya mwana mo ekotika eza te tozolande na banzela nyonso tu. Yo ozwaki sango yango wapi? Tozion kaka na ndako na ndako oki kolela bango baza ya likolo biso toza na se kolela bango mpe tobimi oaprendre ki bamitu atiki biso.
Ah, yo za voisin direct. Balobi maman belaki makasi aumeli vraiment na malade. aumeli vraiment na malade. Aumeli vraiment na malade. Ah. Merci. Voilà. Maman, bonjour. Bonjour. Oui, bah. Maman Léa. Ok. Papa. Ah, ok. Moi aussi, à papa. Papa voisin. Oui. Ok. Ils sont tous esika moko. Ok. Tuweza pasi. Ya baloba soki pona mbongo. De mamichanga okufate. Vraiment. Yanga okufate po akoti bopitalo pende esengaki. Basali nyonso pende esengaki o mutu akoka kovivre mais nzambe ka ye moko ayebi. Topesaka nzambe merci. Vraiment. Merci maman. Topesaka nzambe merci. Bonjour chef Luka. Tout le monde est présent dans la morgue à cinquantenaire. Vous avez assisté aux collègues nayo. Vous avez ici à Monsi. Ici à Boni, vous avez déposé nos autonaïs. Aux artistes, le papa. Bandeko Bata Kabino. Message ni l'Europe c'est Makasi. La communauté congolaise nyonso oyo batala Kabino. Oyo ba kabola rapé bisengo. Na bino sika besoin na mawa. Parce que mon message moi kozala. On a bandeko oyo bayebaki pe mama, bayebaki relation amoureuse ya papa le na maman ndenga tiki bino. C'est un message à Mawa. Un de grands artistes à Mbokoyo, à Koufeli Mwasi. Cette femme était aussi Wato Roye Bangote, Azaki peu artiste, Babanda Nae, Tobaga Boumwana, Bolenge, Naïna. Oh, maman pas artiste? Oui. Ok. Elle est vraiment artiste, okay. Malgré qu'il y a qui dans le monde, ils ont étudié ensemble. Les élèves Naïna sorti assisté ensemble. Aujourd'hui, elle est partie. C'est vraiment triste. Nous avons perdu. Moi, si il y a mon aîné, il y a mon aîné dans Mboka. Nous sommes ensemble, raison pour laquelle quand moi personnellement je suis très proche, Alain j'étais aussi très proche il y a moi Sinaï, quand j'ai su la nouvelle, environ presque à 4h du matin, 3h du matin, je me disais Nabima, na Bouto, Yopona, na Kende, place à Zali, j'ai attendu, Tinatongo, de Yawa. C'est vraiment triste. Nous sommes ensemble avec la famille, tous les enfants. Tous les là, ouais, Koufi, Azamonene, pour Allah, Azamonene, na Katamboka. Ok. Merci. Maman Tiki Bana combien? 4. Bana 4. Ah, ok. Merci, Papa Luka. Voilà. Molimo ya mama na biso epe ma kimia. Mama na biso aumeli na maladi makasi. Elo nzamba azwi molimo na ye epe ma na kimia. Nzambo apesaka ye mpe nde azwaka. Ya balongo eza kaka tokumisa ye. Aza maître ya temps na ya circonstance. Phénomène ya liwa ye moko kaka nde ayebaka. Biso étant humain, mutu akoyeba force ya liwa aza te.
Ouais, na okoti encore na moko ya 51. Non, non, na mbomé le lote na oya après lobi. Nazal, oui. Nazal bandeko na nga bazali ma famille. Parmi bazongi ndako va place la kimuke. Boa tokende. Bonjour. Oh mama mama na lobe, mama tele mabondela, tolo na se.